Mbote ya mingi na pesi na bandeko oyo ni surtout bakolanda programme na ngai. Bandeko lelo oyo na komi na conclusion pe na pesi raison na notre vieux. Le vieux, pardon, ne Mwanda Tsemi. Bandeko, ce vieux là, il n'est pas fou, il est juste. La seule chose que le vieux est tellement intelligent et sage, son intelligence et sa sagesse dérangent le peuple congolais avec ses Congo, avec ses. Pourquoi je dis ça? Je viens de suivre une vidéo de ce monsieur, soi-disant pasteur congolais, Marcelo. Nalobi Marcelo en français, natangi Marcelo na portugais. Bandeko, message na ye troublé ngai. Et na sa peuple congolais, botika yete anzalavi, bobo maye. Et beaucoup vont se demander pourquoi le biboye. Bandeko nangai. Message na ye est un message dangereux. Mais bino bazongi sa bino to bozonga na mboka bokosaka bakombo na poto, mais mboka na bino ndenge zali ko tambolela lelo. Ye Marcelo wana Marcelo tango bokozonga na mbongo oyo ye azwi une église soit des christianisme ndako oyo ye atonga azan espace oyo ye akotia bato na bakozonga. Bandeko boboma ye alongwa, boboma ye peut-être ekosunga bino message na ye ba oublier yango, mais monde ya lelo ba video etikali ekotikala na pe ya mindele. Mais boboma ye. Et puis, Marcelo, je pense que à matin un jour, il peut y penser que non, moningai, ba koko nanga ba utaki na malange. Mutamutu lemvuka izongi ndo kuiziza uko, lemvuka. Biso na Angola, ba chokwe oyo ya Congo Angola bazalite. Ba luba oyo ya Angola bazalite. Bakatange oyo Angola bazali te. Ba Congo ya Angola oui bazali. Mais eyate na ba explication oyo ndenge bosala ka toujours parce que biso tebi la vraie histoire ya Royaume Congo. D'ailleurs, Royaume Congo e bandaki epa na biso. Na arrivé à ba portugais Diego Cao a commis à Kotanina Mokonzi Mani Congo. C'est là que commence l'histoire du royaume Congo. Donc, oye tikali bominyo kolate. Kipamvita bakunda kuna na mbanza Congo. O Kingandi kuna na mbanza Congo. O Simao Kimbangu kuna mbanza Congo ngakatuka. O vos Kingandi au kuna mbanza Congo. Vo Kulumbimbi kuna mbanza Congo ini nanga. O Sokinani au kuna mbanza Congo ngatuka. Donc, wana na lingi ko kende en détail te. Mais lokola Marcelo azako yebisa mindelebo lufutuka kunanga lutuka kuna kitasa vo kuna Congo nga lutuka Congo avec C kakala pe ntoto kakulusia parce que soki bino bozongi kuna na Congo wana lelo ndenge ye azako yebisa bapaya oyo nange vo yinkanda dinkaka lufutuka kunanga lutuka. Mais tangu bino tubokozonga na Congo bokene wapi bwana kokene siko na Angola et que vous lukatula to munwana tuli na Jean Lorenzo e kanda diani biso tsana souci bakatangela bazakuna baluba ba Saint-Tomé ba Cap-Vert na to lavi ba ona ba bima. Donc mon message est simple, année prochaine. Et comme ça la sous-souté les métis là qui sont venus du Portugal, colonie comme ça la sous-souté. Notre fort tient un vrai Angolais, patriote angolais, azala na pouvoir na Angola.
likambo oyo soki nini rajgat ekozonga bandeko lokola Marcelo azali camarade ya Jésus to ya Nzambe amoni kete ayebisa mindele bazongisa bino tangu luvutuka kuna pata dieno kaluvani kape ntoto kalukadi yengindu kufo tuenda kuna zombo ezongindu lokatula kuna zombo kavena efulu kope ntoto lukwende eno kume watu akala kifumu esibata nalulaka volunwini bombe bo tuenda kuna zombo ikumbulu sala diao keneli kuluvunako ikumbulu sala diao kavavai kipe vo pangi nkete vomo mono kingandi yo sopa yengeye yitoko diaku mbobo ngakhala zawo kizolo kutuze bobako ndo ndirimo kizolo loi di sekanda diama kopo amona zozembi kasi amona didimbi kasi na monobo ejuju kanda sopele yengeye toko diaku ingindu sala zao koetu kukamba ko ingindu kala zao etu kukambiko ndakota kaka buna longo diako kambe toko diako bo kuna zombo ka setambi ko selo diuka yenge yandi luenda kaka kasi nalupila kana lulwe bombe ikumbulu sala diako etu kuna pata dieto ntoto yatu natumnwani nentoto yatu emoma siri bon keto yenzimbu emoma akulu bosi tutalamo kasi yeto ntoto yekanda hatu yeto biso na Angola tuwela kama bele et puis peuple oye tika la galo kola mbongo basi eyaka pre biso to trahisaka te Marcelo baboma yo peuple la yo Congolais baboma yo batika yo te pona oyo lobi soki batiki yo mondele abandi kozongisa bango ndaku na yo ikozala muke na mbongo oyo ozwi ya batu ikozala muke pocha batu wana bazwa liboma teke no tokende na Angola ndenge olongi bango na poto parce que Angola eza pour les Angolais ekozala na espace te alo soki bameki yango parole oyo nangina loba na koloba yango te na bombi yango kasi ikumbulu sala diao ewange mutu ndundu kwa kulinange nkanda ko nkaka etsuki zako zenkaka mesoma kumankaka mutamuko kizeko po kinwini nge bila kene kasi mankaka kiboba moko ndudi nimo Marcelo na yoki mawa na comprendre que makambo oyo bosalaki na wanduka makambo oyo bosalaki na nga mwasi wani ya mongo makambo oyo bosalaki na ndeko wani ya Allemagne oyo alobaki na kikongo nga na traduisaki na français na makambo ndeko na bino ya Canada oyo makwala na boso ne kombo na ye donc ezali ndenge na bino po yo lisusu soi-disant pasteur nkundi nzambi kizeko vo bombe nuini kediambu kizeko donc ezali ndenge na bino ezali mawa ndenge na yogi oyo lobi batu baza na Afrique bako comprendre message na ngate na lobi nini mais bandeko oyo baza na bandeko na Afrique tango boko solola boyano la bango message na ezali basé sur quoi na ndimite ke Marcelo aza na place ya kotia batu wana à part poto bokende susu wapi ba pays africain bokende pays nini nangola ikumbulu sala diao lutuma sala foko ciao et puis nangina lo baboye soki bomoni que le vieux le mwanda tsemi que vous autres croient qu'il est fou il n'est pas fou soki bolembi ye na liwana ye soki boboye kokunda ye na Congo boye bisaba Congo ya Angola il a une place chez nous toko kunda ye na Angola ata drapo pimeli ye dites ça aux Angolais explique-nous toko yela ye ba dra
na nzoto tokozwa ye na serike na ye tokokunda ye na Congo dia totila na mbanza Congo yango message nazaki nango botuna ngate parce que tina na limbo les alités mais toyebi son intelligence et sa sagesse yango nde deranjaka bino loto masala c'est foko ciao ciao.